Maintenant, le diable n'est pas devant nous. Le diable est dans le camp. Une guerre en interne. Moïse Katumbi avait la mission de diviser l'opposition. Ils se sont transformés. Bas symptômes katumbistes et côté libango. Surtout ça, bas symptômes monani. Quand j'en avais parlé, ce sont des Tshisekédistes, mais qui ont été séduits par Moïse Katumbi. Les symptômes sont là. Moïse Katumbi, criminel économique, rapport il y a Panama Pampers, et là, ici, Moïse Okola, criminel économique. Safo intellectuel, Moukeba intellectuel. Bakendeko s'est diminué derrière. Moutrouga Moïse Katumbi. Diplôme d'état Moïse Katumbi Zawapi. Bana classe ya Moïse Katumbi Bazawapi. Bana classe ya Moïse Katumbi Bazawapi. L'union fait la force. Regardons dans la même direction. Tshisekedi papa Koufi, souci nezalaki alternance. Il n'a pas achevé. Mais Tshisekedi a formé des Tshisekedistes petits. Ndeba biso, ndeba kindoma, ndeba safu, ndeba mukebai. Biso nosto sangani tolobi, Kabila doit partir. Régime à Kabila, il faut ekende. Moïse, j'ai bazako sala. Ezaku tokotala te eza jalousie. Mais la mission c'était de déstabiliser l'opposition. Na loti ndoto na butu. Na zolo banabino za ndoto. Na loti ndoto Kamera bimi candidat commun. Je suis le premier à avoir dit ça. Je ne soutiens pas Kamera. Boyebi kenga ya aucun cas je soutiendrai Kamera. Muto akosa dana F na jardin de Deza Kamera. Le serpent ancien c'est Kamera. En aucun cas je peux. Cet homme là est capable de tout. Balandi ya Congo Millennium, bienvenue na émission na biso l'invité à Mokolo Alelo. Toza penza na esengo ya koyeba ke bozali ebele baike kolanda émission na biso ya Mokolo Alelo kasi esengo ezali po na biso to yambela bino Papa Sango. C'est comme ça on l'appelle. Papa Sango Mikolo penza tozo benga ende mingi penza bongo Israël Mutombo moko topé présentateur ya émission Bosolo. Yangonde penza ezali ko cartonner na Kinshasa pe partout dans le monde kasi mingi penza so to yambie lelo to yambie poto solo la maemazali ko lekana na kati ya ndako ya politique na République démocratique du Congo. Mbote na yo Israël Mutombo. Mbote na yo mama na sepeli d'abord na libaku opesingai oza makasi et puis oza mbamba parce que ba occupation na ngai ezali tellement ebelé ko disposer temps pour na solo la des fois ezo za la moi passe. Eza émission, eza musala kimunganga, kotala makamususu ya ba management, na makamusu ya kelasi, ezo zonga ngonga. Mais le pesinga libaku o tingami na ya koloba, nazaki na choite. Ndeko nazaki balobaka o kanginga vraiment entre les deux cornes, de bakanga toro, naza obligé. Pour nanga eza plaisir makasi. Chaîne na yo ezali chaîne munene bato ebele balandaka. Chaîne munene. Donc obeng sanga eza privilège, ngai un petit monsieur, mais on diminga na loba pour nanga eza privilège. Eza penza privilège pe po na balandi ya Congo Millennium parce que to yambi tata Sango Israël Mutombo. Actualité o ezali awa na Kinshasa pe partout na mikili ya poto ezali kambo ya baninga na yo na bandeko na yo. Baninga na onani ezali Mike Mukebai, ezali Daniel Safu. Mbutu ezali entre bango na bayi UDPS parce que yozo yamba bango nyonso na ba émission non c'est vrai faut to signaler pe ko zali munganga kasi tozo solama solo ya politique na ba conflit oyo ezali kolekana penza entre baninga na yo eloko ni eza kolekana entre Mike Mukebai, Daniel Safu, Serge Kindomba na ba UDPS. Non mais zara ke satana côté linde bango conflit muso ezate conflit zara satana à côté bango parce que les Branham bisoza na message à Branham, bisoza na langage motorobaka, c'est Branham qui a dit ça. Les Branham se battaient derrière la maison, mais devant l'ennemi ils étaient soudés. Vous savez quand le doigt est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Miso atali la tout en monokalobi je suis malade. Un travail de complémentarité. Ndenge tozali awa na lobango na be mission belé, il faut bino bato poto bozala sincère. Vous devez être honnête par rapport à tout ce que je vous ai dit. J'ai eu le temps na Congo Mikili avec Aïcha Okoko et puis d'autres invités bazabande konabino na leki batunanga mituna ebele. J'ai dit de choses aujourd'hui les leçons s'accomplir. Les gens doivent être honnêtes pour na ko reconnaître, pour na ko retrouver tout ce que j'avais dit. Tokomi nango wapi. Ndenge tozali awa oyebi Adam na Eve tant bazui instruction
Nathan Nyoka et Bazaki sous bango mogote, ils ont été changés. Parce que Bazaki symptômes ya lisumu côté la kibango. Mukebai, Saf, Kindomba, biso nyonso tozali ba tshisekediste. Kolanda ba français ba Mukebai bazolo bana walate. Kolanda ba biloko nyonso ba Daniel Safu baza kosala te. Soki poto elinga Daniel Safu pona tshisekediste. Soki poto elinga Mike Mukebai eza pona tshisekediste. Soki ngai bandimanga na poto eza pona tshisekedisme. Quand je parle tshisekediste, je ne parle pas de l'idée d'épaisse. Tshisekediste est un état d'esprit. Tshisekediste est état de droit. Tshisekediste lutte contre les antivaleurs. Tshisekediste est la démocratie. Alors, Bissonyon Sowana, Mukebai, Safu, Kindomba, Peter Chani, tozali boke ya bato, Eliezer Ntambwe, tozali boke ya bato yo, to s'engagea ki na combat pour combattre le régime actuel. Objectif primordial na biso zali alternance, libérer le peuple parce que Congo est allé occupé. Le kola mboka za l'occupation la verbe na lubarango ndako za na batanga bakombo lango te bato bakota na mapapa. On se bloque, on forme un bloc na même direction. Yo zo bundela mboka ngala zo bundela, l'union fait la force. Regardons la même direction. Tshisekedi papa Koufi, souci nezalaki alternance. Il n'a pas achevé, mais Tshisekedi a formé des Tshisekedistes petits, ndeba biso, ndeba Kindomba, ndeba Safu, ndeba Mukebai. Biso nosto sangani tolobi, Kabila doit partir, régime à Kabila il faut ekende. Nde objectif ya combat. Oyo diaspora elinga biso, oyo ba Congolais balinga biso. C'est comme ça que les choses sont passées. Mais curieusement, ba camarades, babimi na ligne. Vous allez vous souvenir, Banapoto, tango Moïse Katumbi a bengi bato en Afrique du Sud pour qu'il nommé équipe naïe ou bako travailler na compte ensemble. Moi, Israël Moutombo, j'ai été consulté. Nalobaki na bino na kokende biloko wana te. Moi, je suis candidat député. Na boya ko continuer kozala candidat député, na retirer candidature na ngai. Pona nini? C'est parce que na croyaka na processus électoral OET. Mboka o eza na matanga bakokombola ngote bato bakotanga na mapapa. Mboka eza sous l'occupation. Bato bazo organiser élection, ce sont les gens qui n'aiment pas le Congo. La plupart sont des étrangers. L'ennemi à Congo, Congo eza sous l'occupation. Comment nga na kokota na élection oyo batu oyo départ baza ennemi à Congo. Moi je refusais ya kokota na kati ya combat wana. Et quand on m'a donné cette invitation à Afrique du Sud, nga na boya ki kokende. Na benga Eliezer Tambwe. Na benga Peter Chani, na benga Mike Mukebai, na bengi na rappela bango à l'ordre. Ngabi, je suis votre sentinelle, rentrez dans la ligne, bozonga. Bango ba pesa ki ba raison, ba tunyo so na tangi ba pesa ki ba raison habitoke Afrique du Sud, pona ko en Afrique du Sud tokenda ki pona ba raison simple, les raisons etina ki en Afrique du Sud ki raison nini. Ezala ki raison ya okende poto kende couvrir, on a été consulté. Ngana pesa ki bango si réellement vous êtes parti là-bas parce que vous avez été consulté, tant mieux. Mais ce que zali pour devenir communicateur de Moïse Katumbi, ça va vous rattraper quelque part. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ba camarade va pesa ki impression que ba kende couverture médiatique. Les autres souki na bango wapi. Ils se sont transformés. Ba symptômes katumbistes et côté li bango. Surtout ça funa Mukebai. Ba symptômes wane monani. Quand j'en avais parlé ba tubandima ngingaite. Ce sont des Tshisekedistes mais qui ont été séduits par Moïse Katumbi. Les symptômes sont là. Moïse Katumbi, criminel économique, rapport ya Panama Pampers, et là ici Moïse Okola, criminel économique. Mais ba massa bakei. Safou intellectuel, Mukeba intellectuel. Bakendeko s'est diminué derrière. Mutloka Moïse Katumbi. Diplôme d'état Moïse Katumbi eza wapi. Bana classe ya ba Moïse Katumbi baza wapi. Bana classe ya ba Moïse Katumbi baza wapi. O batanga abimisaka ba messieurs. Abimisaka ba messieurs, messieurs bako corrompre mais témoin qu'il est. O atanga la Moïse Katumbi baza wapi. On comprend ça? Donc ba camarades, ils ont suivi Katumbi. Maintenant le diable n'est pas devant nous. Le diable est dans le camp. Une guerre en interne. Moïse Katumbi avait la mission de diviser l'opposition. Na expliqué qu'il bino dans une mission à l'intérieur, na passé intérieur. Na expliqué qu'il na lobaki Koagialo de son vivant, Koagialo, paix à son âme, nous a dit en 2013 que tant que tu en 2016, ndambu ya bato bako longwa, na majorité bako bima bako kende l'opposition. Bako kende pona nini parce que l'opposition sera tellement forte, biso majorité tokozanga argument après avoir géré des mandats. Alors il faudra diviser cette opposition parce que l'opposition est forte, il ne faut pas l'attaquer, il faut le contourner. Na loba qui a mission.
bakolongwa. Mais na suka tokokuta na bango, ça c'est Kouagialo. Batuna ke bembete. Ce que bembezake zonga vivant, il allait témoigner ce que je suis en train de dire. Kouagialo est parti. To comme en 2016, G7 et Bimi. Ba Moïse Katumbi bazan la 4 batona baki. Ils ont compris que l'opposition était forte, il fallait pas l'attaquer, il fallait le contourner. Comment ils ont contourné? Félix Tshisekedi, je l'ai appelé à l'ordre. Tu es le seul au milieu, entouré par des kabylistes. Aucun opposant autour de toi. Tu es entouré par des kabylistes. Pierre Lumbi, kabbyliste. Moïse Katumbi, kabbyliste. Lutundula, kabbyliste. Kyungu, kabbyliste. Tous ces gens-là, ce sont des kabbylistes. Et ils continuent à servir la Kabylie, mais la carte opposition. Nous avons 3 groupes de kabylistes. Ba kabylistes ba ténor ba yebani, ba Boshab, ba Mende, ba Mova Sakad ba yebani. Deuxième groupe ya batoyo, ils sont dans l'opposition, ils sont dans la majorité. Ba Bitakwira, ils parlent au nom de l'opposition. Ba Chibala, ba José Makila, ba Olengankoy. Mais troisième groupe, c'est le groupe le plus dangereux, bato ba la en opposition. Voilà pourquoi l'opposition a eu du mal de tout ce temps, même matin à sali manifestation à grandes envergures, les autres tenues, parce qu'au milieu de nous, il y a eu des gens, les gens qui se sont infiltrés. Donc, tu sais qu'il devrait comprendre ça. Moïse, j'ai bazako sala, la jalousie. Mais la mission, c'était de déstabiliser l'opposition. Na lotindoto na butu, na zolo banabino zandoto. Na lotindoto caméra bimi candidat comme. Na ibita sokindoto ana, peut-être des alukuta, na goya ko se repentir nango. Po eza pendoto. Ils ont prophétie tes andoto. Parce que dans les réseaux sociaux ici, Panzani qui est caméra de moto azoza la candidat. Je suis le premier à avoir dit ça. Je ne soutiens pas Kamere. Je soutiens des Kamere. Moutakosa Adana F na jardin de Deza Kamere. Le serpent ancien c'est Kamere. En aucun cas je peux. Cet homme-là est capable de tout. Kamere en face, Shadari. De l'autre côté, moi Natata, moi c'est moi Natata Kulutu. C'est le soir qui détermine les origines. L'opposition vraie devrait comprendre que nous sommes assiégés par les infiltrés. Si vous évitez que tozali infiltrés na bateau ba outie pas Kabila, vous n'allez pas comprendre ça. Donc guerre tozanango lelo mbongo et tamboli na milieu na biso, ba masamso ba kokinzalate, ils ont été achetés, débauchés. Ils vivent aux dépens de Moïse Katumbi. Bayebi place bango bazali. Ce qui fait que dans mbongo wana bango bazui, ils sont obligés de servir les maîtres. Tant nga na lobaki yango ke baké en Afrique du Sud, bakozala korombi batabiote, zamuté mabe po amemo en Afrique du Sud. J'ai déjà été à l'Afrique du Sud plusieurs fois. Si vous n'êtes pas informé, ce n'est pas on a bandagobete la bateau Afrique. J'ai déjà été à l'Afrique du Sud à plusieurs fois. Donc jalousie na kati ezalité. Mais ba classe onyo songa na tangi, combat onga na tangi. J'étais parti hier, lobby dimanche. N'a passé après-midi na nga mobimba. Et pas moi si à Russie. Na ke kotala moi si à Russie na mona nae. Je passais tout l'après-midi. Bat babo sana Russie mukende. Bat babo sana Russie. Moi na Russie a kokokisa une année le 29 na lobia on nul pas na lobia on émission na yo. A kokisa le 29 novembre a kokokisa une année. Depuis Russie a koufi ça fait 9 mois. Moi na kokisa une année. Bino na poto bolobi ni pona mwana wana. Parce que nga la lingi to fêter pe pona mwana. To soutenir moi que papa na yazalité mais bande quoi tata na bako ça la moi en fait. On parle plus de ça. De bas camarades, ils sont allés de l'autre côté. Les lots combat ils entre biso na place que total la Kabila en face. C'est lui qui a tué le Congo. C'est lui notre ennemi commun. Tozota la lisu souyete, on commence à s'entretuer entre nous. Parce que muto azobundisa biso so mona moto na moto ezobunda. Soko moni vrai dollar, faux dollar ezali. Soko moni muto azobundisa zo prétendre que boza makila moko c'est un étranger. Pour ceux qui boza ndako moko jamais na niveau. Donc les camarades, vous pouvez facilement voir les symptômes. Tant que les disciples à Jésus va vu Pentecôte, tant que ba bimbo monaki bilembo, ba miracle les salam. Tant que ba toi utina Moïse va vu symptômes ya katumbi, tant que ba bimi, mais les signes sont là. Mutoza na sida okomona malade amaba, ba signes vitaux ezali, les signes katumbistes. Eza komona n'est pas ba masse. Muto azo attaquer Félix, muto azo attaquer opposition pour balobi machine à voter ou pas. Mais c'est très facile. Na opé sabino calcul, je vais finir par là. Et l'autre n'est pas vraiment. Ndenge tozali a un problème de responsabilité. Nanga zali incapable d'organiser l'élection le 23 décembre. Kabila tourna ki mindele, Mukongo. Le bina bango n'a besoin d'ingérence. Bopé sanga et l'autre côté, Bokabilange, l'autre côté, moi-même, logistique. Je vais tout faire pour organiser les élections. Kabila s'est battu, Alinga pouvait la battre, il était capable d'organiser l'élection en Nanga. Bien que je ne crois pas aussi à Nanga, pour Nanga za porte-parole à parti politique autobinga asenyu. Si quand on a ma responsabilité, le 23 décembre il n'y aura pas élection. Mais pour baloba que élection ezalité nani fois la responsabilité.
nanga na Kabila baza ko bongama pour que responsabilité à non tenue élection, il faut à la responsabilité à opposition. Pour ceux qui élection salamité pour opposition à boycotter yango. Et lui, il y a une transition, mais Kabila a chapeauté transition. Na kata transition, on a négocié avec Moïse Katumbi, bato bazali banda babusa nyamwisi bako zonga. Ne schéma oyo bakatumbiste bazanango. Qu'il n'y ait pas élection, ceux qui ba boycotter, toké na transition, mais Kabila a chapeauté. Article 70, le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Or, ceux qui élection est salamité, pour Kabila n'est azali incapable de tenir promesse il y a élection, il y aura transition sans Kabila. Problème tout ça dans transition sans Kabila qui sera dirigée par Mosengo. Yango moni Mosengo ba longoli sango. Atikali un homme normal qui peut affronter la politique. Quand j'avais expliqué ces gens-là, tu as compris la guité. Maintenant, UDPS a compris. Il faut pousser Kabila à dire qu'il n'y a pas d'élection parce que Bango Bazan a un bon côté. Pour qu'il y ait une transition sans Kabila. Pendant que les Katoumis se battent pour qu'il n'y ait pas d'élection, mais Kabila dirige cette transition pour que Bango Bazan a la carte. C'est ça la logique des choses. De la chose, pardon. Donc, combat, ils ont la place où on a la responsabilité. Il n'y aura pas d'élection, mais à qui revient la responsabilité? À l'opposition ou de l'autre côté? Bemba dit récemment ici qu'il faut que la transition il y a 2 ans après l'élection, soit ça l'élection après 2 ans, bah c'est la transition pour organiser l'élection. Ce qui Tshisekedi dit Félix Aloba qui a demandé Batubabunani, mais c'est parce que Bemba a parlé, les gens ne s'occupent pas. Les gens doivent comprendre la position de l'UDPS. Mosengo a outil soutenir Ango. L'UDPS a sauvé son parti, il a sauvé aussi la nation. C'est ce que vous devez comprendre. Bakatumbi c'était pour na bango kombe za nini. Moto na moto bundagate. Soko moni vrai dollar c'est que faux dollar ezali. Soko moni moto na moto ezobunda moko azana vrai moko azana faux et la chose est claire. Voilà position nangai ba camarades bazako bunda parce que ils ont été en contact avec les diables. Les symptômes katumbiste là. Yango zomona ba massa ba ko leka na TV disent n'importe quoi. Bato ba kolanda be mission na la mbi Daniel Saf. Les gens vont voir tout ce qui se tourne autour de ça. Pour na lukangi na yeba vrai problème ezani. Il y a rien. Daniel Saf alobaki makambo ba luba. Nani ko kota na biloko wana te. Nani ko kota ça c'est vraiment un débat stérile, un débat de caniveau. Na boy ko kota na ba débat. Je pense que l'ère est grave. En face de nous, nous avons un pouvoir où ils ont s'organiser pour tricher l'élection. Nous devons tout faire pour essayer de soutenir la chose. Nous devons tout faire pour essayer de voir les choses de la même manière, de la même directive. Je pense que sur tout ça, ça se verra les choses. Et parlons le même langage. Le combat est noble. Le combat est démocratique. Ce n'est pas un combat physique. Les gens ne peuvent pas se battre, mais il faut échanger. Vous échangez entre vous, mais devant l'ennemi, vous êtes fort. Ça, c'est un message que je donne à tous les Congolais, que ce soit de la diaspora. Respectez la liberté à Batu. Naouti Koyoka, Batu, il y a FCC, il y a liste na bango, il y a Batu qui battre la campagne na bango. Mais c'est de leur droit, non? L'opposition pense que pouvoir les hommes mbongo, il faut pas payer ça gratuité. Bango bazui jibena wera bazui na bawazi comme Batu facilité, ba fali ba faire bazali, donner à ces enfants là de l'argent pour battre la campagne pour nabino. Bolingi la gratuité. C'est une négociation. Ba maître Gims baba congolais, ba Youssoufo bazaba congolais, donner leur de l'argent. So boyokani ba koloba na théâtre zakara kadi ombote oya démentir makamna, il y a des ça à part ba ça et so bazali. Donc j'appelle tout le monde ba kisana no ba arme. Candidat comme opposition il faut bima semaine o menga na loti ke za caméra. Na lobite ke na confirmer ndoto na ngai. Ezaka ndoto peut-être na kanisa caméra mingi. Total so ke za yete tant mieux. Mais soyez prudents, les diables dans les camps. Le diable n'est pas de l'autre côté. Mike Mukebai, Daniel Saf, pour revenir dans la raison, vous êtes des Tshisekedistes. Tshisekedisme est lobby qu'on a eu des pestes. C'est un état d'esprit. Il y a lutte contre les antivaleurs, qu'on prenait l'état de droit et la démocratie. Merci. Merci beaucoup Tata Sango tokoli ki ate penza na maloba na o donc osali penza synthèse ya maloba manso to pe ba question nyonso esengela ki na biso te to poser na yo alors au pesi biso déjà réponse nango kasi na ba diaspora nyonso ba bazali kolanda yo to retenir nini to pe conseil nini d'abord oyo koki ko pesa na bandeko na yo oyo bazolanda na minute oyo élection kozala topé kozala te kasi soki élection kozala to voter nani. Non mais ngai naza muto nazo bondela na lobaki eza lelo te. Ngai na lakela mboka ke élection ezala te neo ngai ngande na lakela ki mboka élection ezala te. So élection ezate c'est que nzamba yoki lo sambo na ngai. Sosi na ngai za élection ezala te. Poko kene na élection o ezali lokola vite azo beta na mazembe mais arbitre eza Moïse, c'est-à-dire vite Apolline déjà avant.
ngana boye élection truquée mboka za occupation bongo bato ba uti Angola ebele bazo kufa na Kamako gouverneur atika pa memeli bango 1,500,000 francs lokola $900 liboso à 200,000 personnes bato na bakolia nini. Ça c'est très grave. Donc on a qu'à soutenir l'élection modèle wanate. Bato baza na pasi na beni bato bazo kufa chaque jour na beni. Bato beni comme aussi là. Boya kuta basoso na bantaba. Beni sili. Bato bazo kufa lokwa bangombe. Ngana soutenir l'élection modèle wana. Je peux pas soutenir élection ya ba occupant. Ya bato yo bache Congo na occupation na soutenir l'élection. Nazo bonde la nzambe ke élection ezalate. Ngai na pesa ki transition sans Kabila. La transition il faut durer 3 ans. Objectif ya transition ezali nini? 1. Pour créer confiance dans le processus électoral. Deuxièmement, il faut réparer l'appareil judiciaire pour que Franck Diongo, to bato bazali juste, bazo bundela mboka mais baza juste justice ezala équitable ba bimisa bato na ba réparer l'appareil judiciaire. Yamisa to ba c'est la relance économique pour peuple azo ya kolia social nezala stable lobi soka ko voter na mutu na ye a voter na libumote. Na proposer ki transition wana surtout que lokola Mosengo comme il est libre, Mosengo a dirigé transition wana. Makambo ba élection je ne crois pas à ça. Voilà pourquoi ngai moko nazalaki candidat. Donc ngai ndenge nazalia wana ko voter te. Même ceux qui toquent l'élection na ko voter te pour nazo croire na processus soité. Donc je ne suis pas là pour dire na bato ba voter na moi je suis pas là-bas. Pour ngai nous futo ça na tabula rasa. To longoli na no batu nyonso ba ocha désordre na mboka. Nde to ya osala. To boto la na no pouvoir na régime actuel. To boto la pouvoir to organiser sima. Siko na noté. Na tuna ke loko moko mutala limiso ya kofungwama. Na mutala la zo ronfler na bangisaka. Tu faut répondre à la question. Opposition à la majorité. Moloni nzete na motumbi makala basali la nzete moko me souci que c'est. Opposition na majorité. Pour moloni nzete azana boule que nzete ko botambum. Mais motumbi makala zo raisonner 10 ça que ma place wana. Opposition na majorité na ligne penda Congo ya makasi. Il faut tout réfléchir. Loba malam pona Congo, kanisa malam pona Congo, sala malam pona Congo. Tozala ba problème zo préoccupé biso. Élection za priorité te sikoyo. Siko ezali régime actuel bakende et le reste on va en parler après. Merci beaucoup Tata Sango. Téléphone, les gens peuvent avoir juste les apps na WhatsApp. Bosolo na politique, il faut tika partir. Bosolo na politique eza émission na bino. Ezo le kana Kinshasa place tozolo baba vérité. Tozo bongsa ba programme ya minene oyo ko sala même bata poto babando sala émission débat contradictoire na bato bazana Kinshasa. Tozo tala yango. Donc bobo sanate bosolo na politique, bo aimer page Facebook wana pour émission zo le kan direct na bosolo na politique. Et les kaka lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi na ngonga 10h30. Bo zangate, bo soutenir émission wana eza pona bino. Air de vérité yango ekoki. Ngai ndeko na bino muluba mwindu Israël Mutombo. Plus 243 81 355 26 32. Et ça numéro na WhatsApp c'est mieux, on va en parler. Au niveau ko taper na groupe à WhatsApp au komika place wana eza famille bosolo toza ko loba makamnyo place nyoso bolandinga na lingi bino mingi na ko tanga kombote po boza ebele mais boza na mitema na ngai mwana ya Russia okoksa une année le 29 novembre ya sanza oyo na lingi mutu nyonso azana poto librement ngana teli bino montante ça la geste moko ya bolingo pona mwana ya Russie une année ça s'est fait. Et ça, mbala liboso azana mokili une année fois fêté papa nazalité na okena cimetière à Russie mais un peu plus tard. Siko na uti kotala mwasi na bana olakisa ba photo ezana opesa yo pour batala ndenge tokendaki ezali kaka pona ko consoler mwasi wana mais il a quand même eu du poids moi na pe azama malamu mais to pesa bango sourire koleka pour aussi to kubosa na été héros national. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tata Sango Muluba Mwindu atako bafingi bino baluba mais uzara Muluba Mwindu to bongisi likambo yango. Merci na balandi nyonso ya Congo Millennium toko liki ate toko yamba pona bino mwana mboka Daniel Safu toko yamba pona bino bayo nyonso bozo senga biso te to yamba bango Mike Mukeba et autres to yamba bango nyonso toujours na émission na biso l'invité. Bozui numéro ya Israël Mutombo walobite un an ya mwana Rossi Mukendi eza déjà awa hein, parce que le 29 biso tozara na biso na habitude ya robosa na batu poto si to bosani déjà Rossi c'est vrai to lo ba héros national mais to bosani est déjà donc geste ya kozongi sape Rossi na mito na biso yango yo numéro ya Israël yango na bozu yango appeler moi et loko tindi pour que to fêter ensemble bilili to lakise yango na Congo Millennium bokomo na bilili lo lenge kani mwana ana fêter po ifoto lo bate Israël atala kata moto okuta ke penza kota la moto abukana makolo a fêter po na ya yebi ete donc yango tozolo basoko tindi mbongo kolika teke barolia yango
donc ekokende. Voilà, vous expliquez bien. Bon, ouais. Merci Nayo pour rappeler. Moi, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Tout ça, là, on a mon abisoté. Naza candidat, c'est-à-dire ça ne changera rien. Même à Tabatuba, yebinga makas na likambo, na le on a gagné na quantité. Mais na lola, toza na banque. Nazo kote sande mbongo na lola. Ko sala ba geste à générosité, il y a humanisme oh, eza ko kote sanyongo na lola, nazo bomba mbongo na ngai. Et puis yebaka ba veuve na ba orphelin, tata na bango eza nzambe yemoko. Ba veuve na ba orphelin, tata na bango nzambe mobala ba veuve. Donc tant ozo pe so orphelin, c'est-à-dire aider nzambe. OK, nzambe ba idaka ete. Tala siko nzamba tikala nanu na nyongwa mutute. Yo moko za témoin ba image ezali si tu en veux na kopesa moi ma image ya mwana mwasi Saraka Pinga. Saraka Pinga eza mwana mwasi na kutana ngine na nzela ngana kenda quelque part ko salisa makama mutuka tango na telemi na moni mwana mwasi wana zoleka zo senga mbongo alekaki asenga mbongo na boya ki boko boya te na zaki nango penza te aleki et puis na simana ye ko benga ye tango na bengi ye to sole mo mkepsinga na landa ko pe na TV yonde muluba mwindo sala ka boso na politique na ki très touché ndé kwa zana makolote mais il se donne son temps ne serait-ce qu'à nanga na ki très touché na sololi na ye na pesi muke na zaki nango et puis to ko ça un programme que to kokuta na ye samedi pour samedi zaki anniversaire na ye na yaki na ndaku makoki zalaki mo muke et puis maman na bino la rose verte achaki po na makambwana. La rose verte a tchaki pour la macambouana na pesi mbote moi ça soutenir mobali ça a bien donc na kei to komi quelque part na zui moi na wana bomo na ba image na zalaki na ndako na bango to yeko kende ti na restaurant to komi na ngambo na zokumba velo nde bozomona na image wana allié na ekitoko na saleli moi shopping to kangi ba photo moi na wana leli na ke ozongisa na ndako ngana sali ngana zaki nango yo poko salisa congolais wana na place ko pesa fali jibe na wera. C'est vrai, na boyo pesa bandeko wana te. Mais tala non ba o bazangi. Po yeso alobaki, un jour na koloba, ngala zaki na hôpital yo talaki ngaite. On essaye de faire du bien, ça fera du bien. Merci na bandeko nyoso même pour na soutenir Sarah, même pour na soutenir anniversaire ya moi na aussi le 29 na lobi ngonga imoko, na lingina yoka babilo kwa ateo bato à Londres ba kotinda na Facebook rien. Na 5 bino ba cotisation ya maobo pesa ba millions te. Moi na on a un anniversaire botindeleka cadeau. Vous en a $100, vous en a 200, vous en a 500, vous en a 1000, vous en a $10, vous en a $30, vous en a chaînette, vous en a liputa, vous en a biki, vous en a moi chapeau, vous en a moi ketch. Moi na wana zo kusayi na le 29 aza mwana ya héros national ngai nde na kokende kotika biloko wana na sengi yo soko ndimaka na komba na ngai kopesa ngai te pesa mwana wana soko pesi mwana wana eza lokolo soutenir musalo ngana za kosala pour la première fois na le kana TV na senga mbongo na sengi yango pona mwana héros national na sengi yango pona Saraka Pinga obomoni ndenge na kekotala na sengi yango pona ngai te parce que bino botinda ngana sa musala te ngana kotaki komba na ngai. Mais combat nanga na aspiration na bino ekutani sali bloc yango to sala musala tozo bundela Congo mais parmi nous nous avons des faibles que nous pouvons soutenir bazaka ba échantillon parmi tant d'autres mais to soutenir moi na héros pour aussi ce que bembe monaka ezala content que nazalité mais moi nanga une année après ezala batu bakanisi Dieu te bénira. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup Moulouba Mouindou. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Merci également à mon boss Papa Riki Dibendi, le number one ya Congo Millennium. Merci à Ben, merci à Jires, équipe Mobimba ya Congo Millennium. Merci Pena Bayo, Nyon Sobozala Sima Sima pour nous soutenir Tatiana. Merci et joyeux anniversaire à Paulin Polécha, mon vieux. Joyeux anniversaire à Nicole Batafé. Et joyeux anniversaire à toi, ma grande soeur chérie, Mireille Osango, Boza et Bélé. Joyeux anniversaire à Yalolita Waku, Binonyo Sopenza, ya bébé Faïla et prompte guérison à Thomas John Boutoukou et bon retour au pays à Père Condé. Toko Djilabino, merci Boza et Bélé, ya Joli Maya, la champion à Magoucho Sango, Boza tellement ébélé. Et joyeux anniversaire aussi à Gelor Congolo. Joyeux anniversaire à toi. Ceux qui nous ont Zongité, retrouvez-nous prochainement, toujours car on a 4 émissions à Bissot l'invité. Bobo Tobonde Kweko Bakorényé, Omabota Mabino. Au revoir.